Bon, je pense, bon, moi, disons, c'est ça qui, parce que, Tobundi, Tolobi tellement trop, pour nos politiciens. Les lots, politiciens, on va accompagner Chadar, Ina Kabila. Tolobi ke toboy machine à voter, machine à voler. Bana bake ko sala marche contre machine wana na seni na boulevard. Si konde to sola baza ko beta bana au monito partager ba photo baza ko beta bana na biso na niveau moko ko boya bazo kanga bana. Mboka nini bobi eza République démocratique du Congo, mais toza na démocratie. Donc kanambe na ba médiocre na ye bazo sala ndenge balingi ye namuna na mboka ya boyete quoi baza ko sala oyo balingi. Donc bako valider batu nanko bazo kanga batu nanko. Donc soko lobi non bakangi yo olobi non boloko non poison non. Donc yango diligence nangai naza ko senga na ba politicien sikoyo bazo landa bazon en ligne ba politicien. C'est le moment bo bengisa ba base na bino bo kende ko appuyer bana et puis bo réclamer libération ya bana ona immédiate parce que bino motobolia rambongo Congo e koma nango ya bino. Donc bino moi batu muke bo koma ko décider pour na sort ya ba congolais nyonso. Donc Congo eza nango ya bino. OK, Congo eza na bino. Makese, bonjour. Alors, Congo eza ya bino. Donc, bozo sala makambu nanko pe na ndambu yanko. Donc, bino ndenge bozalana ba Félix, ba Mokia. Ba Mokia batuku tute parce que yaza na kati ya batu bazana système. Batu IDPS, batu MLC, Caméléon, Caméré, ba Faïlo. Donc, batu wana bino tebolobi ke Congo eza ya bino bozana batu, c'est le moment. Bokende koti ya bana wana bazo réclamer pona ba bomengo na bino mbongo na bino boliaka va libérer bano bako réclamer machine à voler wana parce que bino nyonso bo welisi mbango okende na seni bokende ko déposer ba candidature na bino. Donc boko gagnaka jamais Chadar bo benga suki nani boko gagnaka jamais Kabila akosala ba gêner parce que Kabila na utai ko landa na tala RTNCT. Mais lobi naza otala karibu mais ozomo napenda ke ba bandi propagande ya Chadar wana na télévision Mobutu sombela bango o Mobutu atikela bango propagande somo. Et puis bino bozo kende élection na banani élection nani boko gagner nani machine wana bana bakangi bango so otali na même papier wana au voté de Bosso na simezo bimisa 3 photos et à Chadari. Parce que bataki à Kabila siko badingi ba changer. Il faut Union européenne et boy nini Union européenne et boy yango nini susu Conseil ya Nations Unies et boy yango bana siko babi tokotala bino ba congolais. Bana bakeba marché bas nalandi Kisangani Goma, partout, bazo marché, bao kangabana lusha, bao kangabana nyonso ba société civile, mais bino ba politicien, bozo sala eloko moko te. Loko la mboka wane koma kope ya bino na Kabila. Donc, peuple congolais, bo compter de jamais na politicien moko, ba Kabili bango nyonso wana. Bo compter jamais na politicien. Bo tia bana wana poa. Et bino nyonso bozo wela wana boko kamwa penza tango Sadek akoya kubengana batu wana na ba américain na Union européenne bino tu wana boko zoate ba bimisela bino eloko moko ya sika ba bimisela bino libérateur moko autane tango supe ngai poto za na maso tango supe ngai pona vanda kana kito na bi na supe boko njango nanko po Kabila ngwa leki bandani na beauté na lekie na charme na lekie batu mo bazaso ba ya wapi na safari bazungusi mokili 30 neti kutu bozoma ba photo ya Chadar wana bazo tia ye wana biso toza ko dénoncer eloko nyonso ya mabe bomoni tango tolobaki awa ngai na vandaki awa na lobby
que bolongoli Jean-Pierre Mbemba mais qui maître Kilolo a tikale azui tant on a bêté la ngosete lobi na tongo balongoli maître Kilolo c'est que toza influent bayokaka leki nanga papi gen alongo alobeli muto ya nani ya Tchakou national lobi na tongo balongoli ye c'est que oyo biso tolobaka balandaka biso po toza ba leader balandaka biso pe bayokaka biso pourtant tozoloba pe salamaka président Faïlou ovandaki na siège MLC au sali lettre mon commune à tout le monde mais banda balongoli bateau zalaki na bango lokola yo tikale na Félix jamais au télémela bakabili jamais au télémela seni lokola yo tikali au bendani ozo sala déclaration tozana déclaration no oyo lobaki mais lokola yo tikali obokaniso tikali na système otikali na système te bakoli abino nyonso c'est le moment pour s'imposer pour la machine à voler wana soko kanisi ke Faïlou to moni on a nengozo loba président rassemblement mais ti lelo sali lettre msoute bo vandi bo kanisi ke bino boko gagner Kabila akolia kabino boko bomamboka na biso poto kenesu na boumbu bozomo na ndenge ni ba otonga ba université bozomo atie Goma Beni bamboko kayo basali université batina numéro bana na biso nso bako tanga kuna na mbongo ya biso bayibi batongi ba université babongisi vie na bango mais nazo kama peuple congolais batu babeta maboko et pas na bino fulu mais bozo linga mutu atie mboka na bino na fulu atika sous na pouvoir na Shadari wana boma batu atika na pouvoir bozo betela bango maboko mais ça me nazo telemela nano frère Nangai José Makila, je m'excuse avec beaucoup de respect pour un frère Nanga to Zalakanae to Lia Kanae to Sorazan à Paris to Zalakanae c'est mon frère mais ndeko José Makila avec beaucoup de respect aux grands frères tika ko engagé Bangala aux Wanguba on peut sa pouvoir na Shadari pour na bomengo na yo aux trahir Bangala José Makila batera bo continuer le les système mais ko toucher teke parce que na landi ba sa propagande Bangala ba cotiser pour na Shadari ba sa donc Shadari azali Kabila Kulutu José Makila avec beaucoup de respect on est ensemble to kabwani na politique bondeko ezali mendeko José Makila tika ko engager Bangala ça la système na yo tika ko engager Bangala wana ozo trahir Bangala donc ezalakate tika ko trahir Bangala wana ezalakate okino pesa pouvoir o Bangala ba pesi pouvoir na Shadari n'importe quoi on est à trahison José Makila yo zapenda ngai ils ont manque de respect mais tozo bundela mboka ils ont un système mais José Makila avec beaucoup de respect en tout cas na moni angolobi na RTNC na uto Hollande pona tala ngote biso komaka ba réseaux sociaux ne tozo beta rabino bozo zoka 10-0 pour za mokili mobimba biso to bono bunda mino kala ba réseaux sociaux babundela mboka bolembate toujours Papi Gen sans rival 5 minutes avec César Ngadi bolembate ok boketu na zu message na yo ba politicien baza ba accompagnateur ba oti apon na bato akabili donc c'est le moment bo kende bo bimisa ba batu na bino bo bimana balabala bo kende ko bimisa bano bakangi ba ko wela pona ba bomengo na bino bano bakangi na seni bakende ko telema machine à voler machine wana courant ezate ba ordinateur te ba mama na biso ba bi obeta ordinateur te même bana mususu ya biso batanga te et ba bozo mona nani na Kigali
bana classe nyonso ordinateur, ba école nyonso ordinateur, ba komi ko fabriquer na ba ordinateur. Mais matière ordinateur wana baza ko yiba ngo epa na biso botala ndenge mais bino vraiment na yebite bino boza vraiment ndenge nini babundele nkolo longo ya makasi na bana ya Canada Toronto en tout cas Afrique du Sud Toronto nde bino champion awa na Paris et commence ba politicien aye premier ministre aye ba ministre baye ba député ba combattant na biso ba koma ba garde corps na bango Paris penda et foira penda et pola. Paris penda tout ba comment ba corrompi. Vraiment bana Toronto to moni penda bongo. Mais na ransi Paris ko changer mouké. Lokola elombe abimi makambune esili. Elombe abimi azana terrain. Chéri a wendo. Azako bongisa marche moko poison sa combat makasi na kata Paris ndenge zalaka. Chéri a wendo et l'ombe aza na terrain donc kalaté pozo zo ba message parce que tango ba mususu ba tout ba komi ba corrompi mais bana Toronto na moni ndenge bo soigner conférence ya Cameroun en tout cas esengo ba politicien botika na bino ba politicien na zanga système a kofinga te na tikela bino ka bokecho nga la finga ate parce que nga aza mutu abatu quoi. Tous bino on est ensemble mais tokabola na politique. Donc nazo senga siko penza bo mekana nu ko zongisa minduki na bino. OK? Bo meka zongisa minduki. Na sengi bongo et moi liloba nanga muke ezana bandeko ya IDPS. IDPS bango na ba combattant na bango ba bosani cible na bango Kabila. Lelo bato IDPS cible na bango ekomi MLC. Cible IDPS ekomi Jean-Pierre Mbemba. Mais non, bosani cible na bino. Ou bosani na vinde ba yemba. Bosani cible, les commis mission sur finga de Jean-Pierre. Mais tant que tu habites dans Bomoko, candidat commis dans mon pétan sur l'ingénieur Babon, leki, le quoi vous pas bien aller qui bon, Félix c'est présent, Félix Yokende, toti au poids. Maintenant le sololité, bo bandika ko finga. Mo finga. Bomoko ngo ngo wana te, Kabila zo sepela. Yango bomona kake, to benga bino ba collabo. Makambo belé vraiment. Banda ba premier ministre nyoso babimi nyoso o alongo akei premier ministre nyoso ba premier ministre IDPS même de Shadari wana ndakalo to benga ndakala mais aza IDPS muta IDPS akala nyoso wana ndakala IDPS Emmanuel Shadari aza muta IDPS ya munene akala. Donc bino suyo komika Jean-Pierre Mbemba au moins na mutu moko bo azane neti solo mutoki a finga Jean-Pierre Mbemba. Et c'est bino éviter Jean-Pierre Mbemba dans la famille royale. Jean-Pierre Mbemba a famille royale. Ils ont comme quoi ni kuna na Londres. Na nga éviter Jean-Pierre Mbemba kola na mbongo. Na la famille Jean-Pierre Mbemba te. Jean-Pierre Mbemba dans la société ba avion. Azena ma Celtel, azena télévision, na radio. Et Jean-Pierre Mbemba est conseiller spécial à Mobutu, financier à Mobutu. Vous voyez Jean-Pierre Mbemba. Ndele komika Jean-Pierre Mbemba ko finga Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba tika ba million kota Zamba. Papa na pegisi aboya ko yoka po bundela Congo. Soki mutalobi to za bomoko, mais to za bomoko. Hein, bu komika ko finga. To za bomoko. Comment boni toza la bomo côté bukomika kofinga Jean-Pierre Mbemba. Est-ce que asible na bino il faut seni Kabila zo boma batu, Kabila zo kanga batu. Talabo kene la boulevard bomo na ndeni a sopi bana mura na ba mercenaires na bazo kanga bana bazo beta bana sikoyo. Tina Goma kisangani partout katanga bazo kanga bana parce bana batelemi machine à voter.
Mais vous savez, bloc, vous l'avez biso, tu as une élection, mais la machine, on a été. Bon, nous avons été quand biso, tu as manqué, na poto, botozo, on te. Pour mboka non salité solo, son a dit 2 jours na kokufa. Hein? Donc, bati kaka mboka na biso, on a ndenge komi, beaucoup à l'université. Donc, on dit maté l'université en Rwanda. Gambela, avait du commerce, mais comment? Botala ki gali ndenge komi lokola Miami. Et comme il y a Dubaï. Nambongo na biso tolo bato. Oh, ba politicien ndenge nino le babo ketu peuple ndenge nino. Hein? Et ça m'a mingi. Quel peuple yo? Te bana Canada. Pour babandi ko ya koto pour ba négocier. Le roi a dit que ma solo comme koto. Le roi Union européenne et télémine bango na États-Unis, Nations Unies, ba Belge, ba bandoya koto pour ba ya coopérer. Donc ce lumbe et moite zonga. Ce qui ba kritika bo s'occuper net ban système bana Canada ka. Pour bango tout wana ba koya koto. Ba ça non marche kuna awate. Bana Canada en tout cas Longonia. Roko Masala. Félicitations bino bana Canada. Pour ils ont raté. Ils ont raté. Bao kanga bana bazo bundela bino, bo vani ba siège na bino. Après bo titi ba moi ba conférence de presse, allez, bo tieli kaka Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba lobi to sangana to za sika moko. Bongo elo nyongo lobi que Jean-Pierre Mbemba lobi yende mto okende présidence. Bongo so ezana ngo bino mto bokende na présidence. Ce n'est pas Jean-Pierre Mbemba. Bako zabe bon, ngai yo kende. Ngata tour sima. Albo bano finga Jean-Pierre Mbemba. Mais batu ba bomi pendama tala biso tout ba na kinto zaki bato IDPS. Après un père to comment na IDPS. Et IDPS to appelle mto sala ngo ezali professeur Liaou hein. Professeur Liaou, le président ya IDPS. Bon comme ça IDPS ngo lokola ya bino. Biso tout aux abana IDPS. Et batu ba bomi mboka za IDPS. Même mandat souko ba PCI na not bomi combien batu ba ko fisuzo. Sauf que tous à la bomoko, tous à la bomoko quand même. Hein? Tous à la bomoko, ça fait quoi? Kofinga Jean-Pierre Mbemba, Kofinga Jean-Pierre Mbemba. Et tant que PC commis, président Igwe, Banamboka Bazo Sengayo, Oloba, na Kinshasa osali discours de mon côté. Na Bruxelles osali discours de mon côté. Tous en a besoin na yo. Jaja Mbungani, petit frère propre Lozoyoka. Tous en a besoin pour organiser grand rassemblement d'engue syndicat de Kolosaki na Bruxelles. Soit Awa, soit un grand rassemblement système et syndicat de Kolosaki na Bruxelles. A Sangisi Batutu. Bayoka yo pe. Tango zo lobelo kote bayoka yo. Eloko zo zanga ngwana bimisa mbongo. Bimisa mbongo Jaja Mbungani. Loba na président abimisa mbongo. Bossa la système président syndicat salaki na Bruxelles avec tout bana Congo bakoya bakare kokota. Syndicat teki bakare Londres, Suisse, partout batu bayaki. Tia ngo na Bruxelles. Bayoka yope oloba. Tango zolo bate neti matutu ba kote la odut. Lukana no oloba pe. Système obutu ezaki soke baby nye. Ah naoki bifo loba. Tango zolo bate to komi na l'air il faut kobimi sambongo po mbongo ezali. Faut bimi sambongo. Ezala ba onini, ezala ba to bazoloba. Bakotiela bango pe libaya oyo alobi o pe batio libaya oyo alobi o pe batie libaya système bababa o ko gagner le côté to comment système otie petit frère Jaja Mbungani na Quinte mon docteur il faut changer tala la grand prêtre ngana bino na yebaka syndicat dokolo boye bisangai
Boka kombo syndicat dokolo na munoko na part ba relation na bango pour comme na politique. Boka kombo syndicat dokolo et pas nani. Nana fula syndicat dokolo. Master na ngam tapesa nga kombo na ye tala bona bona. Ti le lobo tu na etokuta na ete na fula ye mukili mobimo. Master na ngam tasenga nga. Na ate mutu landa so ba 10 francs. Mais pour na mboka to mona ki a oyo akobundela pende ekolo poto moni azana ba makoki tu. Dans ma qualité intellectuelle, tout. Alors, net. Nazo senga na bino. Bokende. Ko libérer bano bakangi li corona bino. Bazo bundela bino po balongo la machine à voler. Baje azo sala wana soso subo 4e mutu. Nyoka sobo 4e mutu. Akoma kaka kubeta beta mensa akufaki bakabili wana ba mediocre basi bakufaki sikoba osala kama hamunanko bakanga yi petit na biso rappeur musicien nanga passé na président ba musicien bakanga ki balimu si mwana mais ba auto récupérer mwana bravo l'artiste nzembo no to tiango penda sikoyo tozo zwango to salise DVD to kabola batwe comme mukini mobimba. Na osa là-haut 1000 DVD. La pochette est mouké. La habite son asana ngom. Na kabila ngoma tu. On doit mériter. Tu vois. Na osa le DVD à boy. Na zo image wan son a commis na studio. Na zo image na wana ba sai le DVD bo 1000. To kabole a mukili mobimba po zo mériter zo mobundeli munene ekolo on les a don un gilet d'or production yemen kolo histoire bon na tikibino dilobanga asuka na sengi disanga bomoko force Mobutu atikela biso asala mabe mais Mobutu eloko atikela biso bana Congo tatabo mamabo ekolobo yango ne Congo kabona kate pour atika initié wana lisanga même wa lo to kati katanga libembe na bango bosi limbisa pona kanda o to kati ba Congo kabona te o ba yibi Goma Kivu ekota na Rwanda jamais okotaka nga mutoko nga chef d'état-major tant na talaki université wana ponga za élève pilote ya faza force aérienne nga penda pilote na zupena avion na kokota na Rwanda wana na kozikisa bandako nyoso batongi na mboka na biso na mbongo na biso rage wana eza na nga penza na zupena commande ya avion na koti Rwanda wana na kokaze yango po bango babomi eleki même nombre ya bato na bango mbongo na biso bakomi tongi ba université moi chef d'état-major ou bien na matika ba pesinga commande wana no betela bien lisolo moko des années tozali no bana mike nga zali mwana kamfaza l'école aérienne de Gozak vieux bobozo papa ou koko ba fingi na braza ba fingi na nani président Ngwabi ba fingi grave azali chef d'état-major alors azo avion azo voiture na yena mononga yi pala boye ya mulai ba voiture comme cher na États-Unis ya yi pala ya mulai boye aye wana na salut de drapeau on biso bana chiki atelema bi wapi kisama ye wapi mbo aye capitaine Mbo opema na oboto repose-toi en paix deux pilotes wana baye kisama pire vient na biso na katia azali kaka na whisky na ya gin vie kisama ye colonel Mbo atelemi tant to benga major Mbo capitaine Mbo atelemi ayebisi bango nangina mona bino mibale wana le général nani
ayebisi bango nalingi namona Brazzaville wana ezala rase sikoyo. Brazzaville wana nalingi ba rase yango sikoyo. Namona yango soute na carte. Le roi est chef d'état-major. À vos ordres, mon général. Moi, koti kisa, ma koti na avion, makisu kisa. Mirage. Tala, beaucoup mon sarana Congo, hein. Beaucoup mon sarana Congo. Mboa ke kinsuka. Kisa makei. Bakota bolobo. Baye bakutani, bapesani mbote bapanzana. Bakota na Brazzaville. Na veni Mbaka. Ekote Mbaka wana wenze. Ba beta avion imatabo. Ta imati etiku bou. Makele la pamba sama sasi. Ba mati likolo ba komi ba bomi moteur. Ba obaluka. Ba koma na se pembeni. Ba pelisi mbou. Soso libata mwana benda na ba boma eloko te. Baba na osenga pardon. Mobutu ayoka nini? Kisa makiti. Kiti de l'autre côté mbo ba kiti. Bon, il faut que tu aies un solo. Mbo akiti, abo sangana Congo. Mbo akiti, Mobutu ayo wana nini oncle po no kuna ye. Ote et le quoi boyebi et comme la violation même un territoire na français ce Mobutu a la gravité parce qu'ils ont une agression. Mais ça qui correction. Ya bande ko na biso. Et ça qui correction. Donc, Maki et que Babomi Monteo Baluka, Batiki Makelele, Bou, et les Kina bombe. Soso Libata, Wenze, Mwana Bendana Pou. Et ça, les solo, pour Bissona, Rwandais, Iran, Irak. Babongi Simboka, na Bango, na Mbongo, na Bisso, zo souffrir, Bana Bazo Tangate. École les athées, hôpital les athées, ba on a la mousse na mambe, ba na bazo bota na hôpital, bazo kangama, mbongo na biso, bo mengo na biso, bikolo nyoso, bazo sailango, biso tozo souffrir. Ngana za aso na na poto na sali un mois muke doki, fona zonga mbango na ki. Mais on dit toujours, le pays le plus riche, c'est le pays le plus fort. Toza trop riche et toza fort. Bana nyonso ba kota militaire et service militaire. Ben torobongisa ba école militaire. Ba ranger. Ndé ba ifoiste bazalaka. Ba commando et ditrak. Yango moni ba do bloquer, ba lingi mwana même Shadari wana aza mwana mboka. Jour kaka wa adui ba oluka ba bomaye parce que ba yika kama makila Congo ezana ye. Donc, Payawana balingi jamais kotika biso. C'est le moment to sangana. Check. Check parce que Makamba Congo et ça la passe mingi. Merci Nandenge Oyo Bolandi biso. Ndenge Bolandi Nasengi Boke bimisabana rapide. Boke bimisabana noki bana bazonga.